Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Si ça va chez vous, mes amours, si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. N'hésitez pas de liker, de commenter si c'est votre première fois. Cliquez à la cloche de notification une fois que je vais poster une vidéo. Vous serez avertis. Merci beaucoup. Nabino Bato Bolandara Biso partout au monde. En tout cas, un grand merci. Un grand merci. Nandenge Bozo s'abonner, vous partagez massivement ma vidéo. Nabiso, vous aimez. Et sans oublier la cloche de notification, une fois que je vais poster une vidéo, vous allez avertir, ok? Ozana posa tosa ela yo promotion. Il y a Nzembo, il y a Evro na yo, il y a Campani na yo, il y a Flat na yo. Et là, on ozana posa to lobelango na chaîne na biso au Bibiche Mbombo officiel. N'hésitez pas de nous contacter avec les numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Merci beaucoup. En tout cas, vous continuez à vous abonner, vous partagez massivement nos vidéos. Vous pouvez permettre visibilité. En tout cas, tokola sa famille, quoi. Masha mumenu, banduku wangu. Bapangi na munu. Bapangi na munu. Ok? Alors, voilà, bon, mon titre déjà, on a mes amours tout solo là. Hein, bon, s'installer confortablement dans les moods de l'émission. Ok? Prenez un verre de jus, quelque chose à grignoter, installez-vous dans votre canapé, sur votre canapé. Ok? Alors, nous allons décoller. Mamou, Denis Lessi, aïe, nango awa, eza somo, ba révélation, et libiso nan zembo ya 207, oui, que Fally Ipupa auta ko bimisa nzembo na ye 207. 207 oyo ebomaka. 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 Alors de révélation bimi na katiawa. Moi je vous dis Bobi Denis Lessi alobara na ye apanzaka na nteke. Alobara mambo somo, OK? Alors to me camper ko solo lango. Na la bino vidéo boyo ka bino moko la façon ye alobi. Et puis toko zwa vidéo ya Constant Mutamba azongeli musala mama nangai mangobeza ko yinda non chez bino vidéo ya kei na ye ndenge ba yambaki ye a répondre musala era ye bodo ayena méchant mabe hein era ye vraiment na kanda makasi ko sa musala ko coiffer tozela kaka musala esala biso tozozelaka o miyibi nyonso wana bakanga bango vraiment bakanga bango nera prometaki biso miyibi nyonso wana o bayiba mbongo ya leta akanga bango biso tozozela alors merci beaucoup en tout cas tokende na vidéo liboso ya Denis Lessi tokana mambo lobi pour na nzembo 207 toyebi ke Denis Lessi dernièrement bakoma ko benge Pasteur Warrior parce que abandé ko défendre trop Fally Ipupa tout le monde qui en tout cas presque na ba émission ne mingi abandé ko défendre Fally Ipupa mais si ko ba révélation bimisi awa na invité est-ce que ba bebani tonini alors ngai na bino to landa together mutuma bisinga bi olinga ngande ko loba trop chela biso ga vidéo totala oh émission na ngamo na loba te pour bo ça peu gentil ko émission nanga moko na loba te pourquoi nga na loba après na chili bino vidéo bon ça gentil pression ya nini pression ya nini ça gentil tilanga no like tilanga no j'aime alors sans plus tarder mes amours na linga bino ka bongo alors sans plus tarder tout soit vidéo à Denis Lessi Fally a esprit mais Fally azali prince ekonda bango bayo proposer ba yemba na Fally nzembo ya tobengi mama ngatango nga na yoki na isi bango na bite nzembo wana boyembisa artiste anga nitaza artiste munene bot pona ba nzembo muso parce que nzembo wana eza nzembo moko tobengaka bokoko na biso tobenga bokoko na biso René a clair
Nzembo wana bayembanguna Mabelelisi avant Mabelelisi akota bango déjà bazo benga mama bazo benga bilima. Ça c'est l'ancestral. Nakada Bonkoko et benga l'esprit. Parce que quand on parle de chef coutumier, ce sont des esprits ancestrales. Donc Fali Azawana a pasteur te. Faut pas toi bango. Fali n'est pas un pasteur. Baptiste a commis chef ya Bekonda. Si symbole oignon sur ma pesi wana, ils ont un symbole ya Bonkoko. Prince la culture anamango. Kasi Bankoyi le la kana simanda ko boy. Soka siliki oui, Bankoyi libanda. Et puis monana so tali na sima monsieur Kufi. Na sima mbonda. Okufi miso avec. Poza Bankoyi na kati et chataka. Et yo changer son. Et na banzembo wana eza na ba connexion na bilima. D'accord. Les églises te. Yo moni nzembo nde embarquer batute. Oui. Alobi na garçon na musoko mena. Mbambu, abi bambu, so za mobali. Bo bimisa nzembo. Boyemba nzembo wana. Donc, nzembo wana ezaidi yana pouvoir na ngu. Et wuti et pas ya mabele liste la Bonkoko na bango, ba yebi eloko bazako yeba. Quittez pas René. Mais quittez pas René. Pour azaki allié na ye. Oui. Ayebi eloko zo sala. Pour René azana za pambate. Ici que tu es tamoula na Bonkoko, ton akisi. Bon, maintenant, aura ya nani ya René Lokwa, les amouki. C'est que aura ya fallu les internationaux. C'est que eye ko bakisa ko na kata zembo et puis succès. A opema. A opema. Ba consacrer qui est na inter. Oui. Ko wana na ngote, ko ngamona saiwa. Mais nazalai a fleuve. Moi c'était là. Bah condamné bah yon a ba PC pouvoir. Ça dit à ce pouvoir, c'est un prince il y a coutume et l'accès qui va PC force. Tout dramatisé té pour la cadre falité. Aza pasteur té, asa musique chrétienne té. Ce qui est loco les amis la musique chrétienne, de télémélian. Mais monde ba on baza, les a monde chrétienne té. Alors conséquence maintenant. Na bateau bazo yemba sans connaître makambo yo mais boketi wapi mais on a l'emboutement où ya mabete ça dit bokoti nzembe koti bino mais ça n'impacte sur ba vie na bino net beaucoup faboy te to ba chance kende daka ke oza ambarde OK oza na kata mpungu net kisi mpungu d'accord mais et l'on a bouté la conséquence. Ah, aux détails. L'on a bouté la conséquence. J'espère que Ngai Nabino to l'a dit. Mon la musique, on a le chaque jour. Mikolo kutu na zongeli moi émission à musique. Na bi na kin na bando sa émission ya musique makasi, émission mo art connexion na kin na CBS. Nano ya ba musicien trop dans ça presque ba musicien belé musicien on a la rata ezakaka faire rigolo il a fallu tout ça émission jour wana benginga yaka na bovon tout ça l'émission avant na ken répétition nazo ba jour wana faire à 15h wana nazo bonga na bengi gembo PSP wana ba 2012 si je me trompe pas, bah 2012. Na bengi caméraman bama. Toko ma 15h30 et 15h juste moule banda ba série wana. Mboula no toko kende ndenge ni ba série na pe ba moto ezalaka vraiment mingité. To zeli timboule sila na bengi caméraman to zui taxi biso na tibovan. Toko mabwe malheureusement ferait déjà kenda. Ah na baya na ngai. Tellement il peut yamba rappeler téléphone n'a pas si na comment benga moi zo yamba na été et tout na baya mais na yamba quand même ba musicien belé na émission na ngona sala monde en musique et ça monde mo a jeté Denis les ayo lo bango ça musique chrétienne té nga lo ba souvent na musique chrétienne au monde ceux qui montent ngasa l'album au monde en côte ba prière alors ça là, sacrifice, alors sambela, il va faire beaucoup de choses. Pour album était comment?
pour musique ba yo kango ekota na mitema na bango. Mais est-ce que ba musicien profane basala rani? Il faut se demander basalaka nini po eloko wana ekota na kati ya mitema na bango, po musique ekota e percer mitema bato. Eza hésité. Eza hésité. Lelo nalandi femme Tamar bayambie na Paris, bato nyonso bawembaka yawe tombwama nanu we, si jakolela na tiki nanu, yawe tombwama nanu we, si jakolela na tijakobina si jalibala na tiki nanu, yawe tombwama nanu we, si jakosenga na tiki nanu. Siko bokalikeka nzembo wana parti wana kande bato bayembaka. Siko asalaki nini pour lelo? Donc yo moko soko yo ki on sentir Saint-Esprit, on sentir eloko moko bien. O kaka posa koyemba salo ki lengi ya koyemba. Peut-être azwa ki temps ya prière, a sacrifier ki baton ya ba jeune ya ba prière, ba sacrifice. Lelo nzembo et comme beta partout. Alors musique chrétienne et profane. Tosoka 207. 207 oyo ebomaka, ebomaka, ebomaka. Nanzemo mususu, c'est pas seulement Fali, hein, ba Michel Bazebele, Bizorbi. Aki fo elele. Zonga kuna, yanga bore, tika bore, sala bore. Denile sa na mondo aibi ndenge fonctionnera. Mondo ya monde à sacrifice. Yo sur ça la musique wana yeba ke et à sacrifice. Il y a deux choses au basalaka. Yango moko nga na kondana au moins ba musicien oyo to yeba lelo ba yoka na raté ba Montana ba Lola ba Soleil Wanga ba nani ba Ebolotin ba Kabose ba Manda Chance ba yo ba mission obiso to yeba lelo ba yoka na vraiment te to éviter pourquoi nga mona kondana raté o moto ayoka na raté succès zate bandeko succès obino bolukaka succès wana il faut yeba pe succès wana il y a des prix à payer, il y a des sacrifices à payer, il y a des choses à faire pour le lomo qu'il est bandeko bota ba Michael Jackson wana mutu omoneka ka bamonika présence ya Michael Jackson bato bazokweya bazokufa eza nini ezaka po azaki ndeni po azaka pembe to po azaki chirurgie azaki BBL ye po azaki BBL ya nzoto mobima ya po ya zolo ya longi nyonso ezaki ce sont des choses na monde wana il y a des choses ce sont des biloko moko diaboliques yango mo banzembo pe toyoka na biso ka banzembo toyembi mais obi influence ni eza na nzembo te biloko na so to comprendre ngo il y a d'autres chansons au talaka boy na oyoka ngote oyebi te sacrifice ni esalamaka. La fois passée na chela bino vidéo moko boy awa balakisi na ezaki cimetière ya Kitambo si je me trompe pas. Na cimetière ya Kitambo je vous dis bayibi ebembe squelette ya mutu. A comment déjà squelette bayibi yango bakenango na toko ba kotala tombo eza kofongwama nzoto mutu eza te cercueil eza kaka na kati bongo boyebisanga eza nini eza bato nyonso tozomona o mutu ya mbongo o asala boye ye boye chef entreprise a boye ce sont des sacrifices o bango basalaka bana babiloko basalaka eloko nyonso eza na prix à payer. Ceux qui ont tant comme licencié, comme gradué, il faut payer prix. Il faut le bon la corruption. Hein. Il faut se sacrifier. Il faut tanga, il faut ça interro, examen et tout. Everything c'est le sacrifice. Maman Sorazana Zemi, alinga bota mwana pendant 9 mois. Obi passe à mon tout au long ya Zemi na yo 9 mois ya grossesse. C'est un sacrifice, la souffrance. Elle a beau tu senti muta se libérer. Et l'or moko ya ofele zalati. Ba sud-africain balobara nothing for mahala.
Donc eloko ya ofele ezalaka nothing for mahala. Tout s'achète, tout se paye. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Le tomoni 207 mais ezo beta boy. Toki deni les salobi wana. Ezaka 207 pour pas ba que non je suis contre Fali ngakutu. Biloko wana absente. Oh warrior, oh gaulois bango so ba beta ba musique na biso. Ba beta ba musique na biso, ba musique ya bien o sepele sara, ba fan na bango. Ce sont des musiciens fait rigole Fali pour pas et tout. Mais boye ba que non eloko no se ça na sacrifice non. Eriozo envié, Fali lelo a commis monde entier international. Fait rigola lelo, azo beta basala mine, bandego boyebi. Boyebi. Yongo parfois il y a de ces gens hein. Alors c'est nzambe nzambe pesa ka oyo kokinanga. Parce que borabi te yo bi ko senga nzambe te. Nzambe pesa nge oyo leki ebele pe na sunga batu mususu. Bato to mona lelo ana succès, ana mbongo ebele. Je ne dis pas tout le monde. N'habite que bateau nyonso babonga na vie baka bato bakisi te. Mais il y a de ces gens au sentir que non, ana mbongo ana everything, asa ba sacrifice, mais ana eloko moko dérange kai. Ana mikolo ya kokata. Asa na biloko moko au sentir que non muto yo a souffrir, mais il a l'argent. Mais il a de l'argent. Ana everything. Yo kasi bato nyonso bazala bambongo na yo kasi bazala biloko e dérangera bango te et dérangera bango mais ba payer ba prix bon condamnera te so omoni que non surtout dans le monde de la musique ceux qui vont moni que musicien mo ba yoka na été abeta neka musique na ye comme musicien ba bar comme musicien ba terrasse comme musicien botika ye ayebi monde de la musique ne fonctionnera na chela ke bino émission à Denis Redi à Missy Art alobi a ko permettre que moi n'en aille à ça la musique parce que dans le monde de la musique il y a de sacrifices. Dans le monde de la musique il y a de choses, moi je vous dis. Dans le monde de la musique il y a de choses oyo bakisi ba biloko ndenge na ndenge oyo ya ko permettre que moi na ça la musique. Ayebi monde ngo ndenge zala. Yo ko ka nzembo ba chelo nzembo ozo bina ozo nyakula loketo merci mais sacrifice ni salama dase nzembo wana surtout ce tobito ke na monde à TikTok quand tu vas là on a TikTok kuna omona banzembo mususu ka ba challenge banzembo bazo biso so to sala banzembo yo nga ko ba challenge na TikTok nanga na linga mingi na sata banzembo nzambe na yebi ke ça parle quand même na mambo nzambe. Ata auteur ayebi yango o ayebi nzembo wana atambolaka na kobanga nzambe te mais okota na mitema bato te po yeba na nzambe te mais quand même nebi ke non so na osala ta challenge ya nzembo quand même ezo le mambo nzambe mais banzembo mususu ya ba nonsense na talika bwe te na okota biloko wana te surtout batu ba enze boyi ba enze bana ki ndoki ya makasi ya ba enze bazana kisi banzambe na bango basambela na babuda na bango basambela bokeba. Mais ce que Monica nzembo benze bibi so ko mika ja tout le monde bakei boyebi ne ba so bola na témoignage bandeko na ba témoignage moko boye il faut na chela bino ba témoignage wana j'ai beaucoup de témoignages le ba témoignage mo na zo ki na chela bino to parler à propos il y a ba témoignage wana parce que moi j'aime bien parler ba fait de société to lobeli polémique tolobeli pe ba marambo elekanaka na nature parce qu'on est là pour partager la famille toza on a poto kabula to c'est hein to c'est complété maboko na mukusa nzambe na ngai na okabelanga mbongo kombongo euta wapi l'argent so na senti maboko mukusa we l'argent genre our money voilà donc c'est ça. Il faut faire très attention. Au monika nzembo yo wana osali challenge. Keba na ba challenge. Keba na banzembo. Tobi na banzembo mais toyebi te sacrifice ni salama. Lelo ba musicien na biso ba koma ko lekisa su batu mingi te pona kalisa la ko mona ba sacrifice. Mama moko benga bibibish.
tika yo zolo ba ozotanga na tanga ba komo ba musicien mo na bi ba sala déjà ba succès na bango omoni ba fandi à l'aise balinga na ba mama ba kisite abisinga bi petite na ngai mwana ngai abi tika yo obi masola musique te yo fanda na ba musicien te obi monde na musique ne fonctionnera te ondo zolo ba avandi ko betela nga masolo je te dis na fandi bonabi wow abi tika abi nga na yeba musicien o avant concert azokunda biloko bazokunda banyama ya kotala pour concert ebeta babi tika mwana nga oyebite abakoyendi ko rappeler nga bi tuna na neboye tuna musicien boye ayebisinga makambo moko na kotanga pe kombo te soki pe na lobby peut-être beaucoup oyeba musicien wana mais na oloba te elle a dit de choses elle a fait dire mon désir na makambo abi tika bato na bato babe ba sacrifier ba yiba ba étoile bato mine bo mona ka lelo monika musicien mo comment se peine est-ce que vous savez mamni basala ma sacrifice ni basala combien de bateaux ba sacrifier nalanda vidéo na TikTok ya mutu je sais pas zakata la ku azara musicien moko quelqu'un kadono atengi soko kombo ya leader moko pe ayebani siko na émission ba otune kombo leader na bia tika kombo mutu wana bebiselanga vie abi kotangela nga kombo mutu wana te mais ce que bi mona au sentir que oyo alekana on sentir que no mutu na e ça la bien donc alekana donc à comprendre que il y a des gens qui va sacrifier ma vie à bateau pour bazo ba succès. Nataka émission mo bena moni il faut émission ko te fona na yela bino ango a. Il y a mobile ya ex ya la défunte Marie Missambo akufa paix à son âme. Comme on est nani Gauthier Mascotte. Abi botengelanga combien de bateaux o ba musicien ba boaka bango ti lelo bazala kaka ba musicien ba boaka bango mais ti lelo bazala na actualité bazala na mbongo bato mingi ba boaka bango lelo ba kweya bazala te misusu ba boaki lelo lobby lelo nzembo bimi lobby à côté prison il y a de choses o basala bato ba boaka bango boebite bobi musique nde bato mususu renda bango malheureux musique au monde na musique et sacrifier bato mususu mais on n'a pas de choix faut to kaka musique mais yo sikoyo yebela soko za pembeni ya musicien ezaka musicien te oza pembeni na mutu moko wi ana mbongo azopela yebela nga bato bakabelaka bato mbongo na facilité bakabeloka mbongo boye baosungoka boye dans les vides moko ofandra o mitunat eza na mutu mususu ba kabelo boy yebaki ba osale l'étoile no bien yo monaka leader wa linganga ye mutu mbongo linganga ye a kabela ngaye asa bien en tout cas na chanceuse boy na boy bandeko botika distraction yo pona o moni que no oza chansard balingaka yo mibala mbongo ba musicien balingaka ko bimanga na ba musicien merci. Est-ce qu'il faut y aller en étoile? Yo pour le monde que moi si qui te côté. Ba ta le loro za na kati na yo. To ka pe ba sur la musique en route. To ka ma la fois parce que tu mutu mo zo betela ngali solo abi mama tika. Au moins bato wana ne basala. Abi soki ba eli bango basi auta tika ke no mo sa vrai chéri boyena boyete batala ke moi soki azad une étoile nda obima na ye. Soki ke no azelo basalela ataza kitoko ndenge nyazo tanga miel ba te o te na sepe na ete keba yo zala kaka obimina mutu akabeli mbongo $1000 $2000 surtout qu'il lelo ba fia lelo soki mutu akabeli déjà 500 1000 2000 3000 donc pour c'est la fin du monde oh yo ngola mune na kabaka okangami otikali kuna mais RIE abimina yo akabeli mbongo bongo 5 ans plus tard 10 ans plus tard komolila libala na obaya lisusu te ezo simba te otikali ebobolo yo faut supporter faut za mobola donc mobola oza mobola pendant période moko mais mobola ya teti obige no te na oboya pe
lelo moi moi si bakabelo $1000 boy te na ozwate bana basi lelo ya Congo au moins qu'il y a muto simba ne bambo mais soko zanoka muto débrouiller kozela bakabelo 100 200 300 enfin dit boy te nanga zo mo wana te lelo moi ça boa kama na kabelo te moi ça so ba iPhone te aso mata mutu kanete lelo non chaka en général hein lelo biso bana basi toko motala ka intérêt otalika mbongo mais otali avenir na yote otali destiné na yote lelo basi ebele o babimana ba musicien mingi soki aluki délivrance te omona lelo otikala kaka mwasi abimaka na oyo ya abimaka na bato ya mbongo mais omona bato ya mbongo babalaki te musique eza na makambo ebele musique ezali na makambo ebele bato bafai na monde ya musique bayebi makambo nga na oloba alors quand tu sors avec un musicien yebela obima na mutu mbongo boss de boss keba yo kansi baolingo mpona beauté na te baolingo mpona eloko eza na kati na eza pe na basi mosusu bayeba pe mibali étoile te boyebi te aza mwasi mais abimi na mobali ayibi étoile yo monaka mwasi mo osepeli na ye mwasi kitoko vrai chéri surtout mibali oyo balingaka basi ka po na nzoto ya kitoko elongi ya kitoko bopesaka nga kanda makasi botika sentiment nayebi ke boyoka ngai bapapa batonton woni tike mambo akala mwasi po il faut un vrai chéri nzoto kitoko oui l'apparence pesa kitoko eza pe bien on a moi ça en apparence ana moi aspect moi j'attends ça propre et tout mais keba eza na basi mususu ba missionnaire abima na eda na bato abima na ba musicien abima na bato déjà ba fiba mafuta ba koma ko utiliser ye bazo utiliser po abima na mibali okobima na mwasi mususu bwe abebiseli yo vi bandeko so na ba mama bwe na yo ka kanda ba musicien bele ba bebisa ba fi ya bana bele ya bato bele ya nga na ba fi mo abima na musicien c'était bane kala mais on va faire les délivrances mais sur délivrance na ye ezo ta ba 4 heures du temps moto ala mukaka tazaka baluka milimo ya musicien wana poebima biso ko to lema to bien musicien kwa za ndenge ba 4 heures du temps pour na mutu moko mère babimaki asombela mutuka asalela eboye bona po biso ba fille non ça en général bana basi en général ceux qui ont déjà sombelo mutuka afutelo ndako esili otingami na ye pona yo mobala fi na ngai wana mais yeba muto na osali ja kalki on a obimana ata pendant 2 ans 3 ans na osundole yo zo yeba te pona omoni mobala fi bokeba esa pena mibali mususu bokeba na obeta bino li seulement parce qu'on a comme na suka talaka le temps nous fait défaut elinga ko respecter ton abino tonton moko boye na yebi très bien azali malawite bandeko tonton wana azaki na mobali ne bien azaki na mwasi ne pardon bien baoti Malawi baye ko luka ville en Afrique du Sud en Afrique du Sud bato ba en Afrique du Sud ba mamna oloba ba malawite bon bazara mingi bataille mikuse bazaba shoti ba mikuse mingi mais est-ce qu'on est le gars boga bandeko en Afrique du Sud bobika bato ba na mboko bobi basi ya mboko nde bazala basi ya mboko bazara tala basi minene tala taille donc basi on sentit que non basi tala mo si chibelo tala bassin donc basi ya mboko soko na maîtrise te soko za newcam oye a na mboko sika okoza na maîtrise te okobimana n'importe qui po omona basi otalibo kitoko otalibo taille encore biso ba congolais mibali na biso ba congolais balinga basi fois zaka evunde tonton na ye mobulu abasi neti na film abima na mwasi oyo mabe abima na mwasi akomi kokota banyo po abimaka na basi autaki na mwasi na ye na mboka na bango tellement basi ba sud africaine babalusi bango babalusi ye mutu bandeko azwi abengani mwasi na ye na bana na mwana je sais pas mwana obana azongisi bango na mboka na bango na Malawi atikali koduma na biso ko changer excusez-moi ko changer basi neti na film
basi akenda ko bansuki na mwasi ndenge nini mwasi ya couleur nini mwasi on atike les semences et on bande na bo en Afrique du Sud bande na mibali s'il vous plaît bozo bimana basi boye bake bana basi ya mboko baza ba snake bana molimo nyoka yo olanda ka kitoko olanda boga olanda po akabela ko mbongo keba na semence boka liso mo mbalo na obete moi mbalo tozaki na ye c'était 2 semaines passées asenga ko tu chargeur asenga est-ce que vous avez chargé iPhone ngana bi ça na bi vous avez iPhone kabela chargé iPhone na charger na suis chargé na PC masanga kodefa so aye ko defa mbongo adefika mbongo ake mela masanga lelo soko moyena mwasi mususu lobi omoyena mwasi mususu tellement kindumbe eleki azongisi mwasi na ye na mboka na bango mwasi azolela mwasi babandi pasi baosi na mboka na bango banyoka mi baye bazwi mwa stabilité allez abengani mwasi akomi lelo mwasi sud-africaine lobi azo changer masanga donc pona ye amoni que non tellement azapena musala bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Azongisi mwasi na mboka atikali zo continuer kana fina ya kindumba wana akomi siko bidefa defa zakina mutuka ateki mutuka pona nini nyongo ka po ake duma na basi etu atike maboko pamba ti ayeko defa mwasi moko boye mbongo ezaki comme 12,000 rand 12,000 rand na ebite koza ba $600 $500 $600 quelque chose comme ça à défier et ça les 6 mois fouta raté bande. Tozaki ne samedi, événement ne s'est passé lundi. Era senga chargeur. Moi c'est ko senga mbongo abi 6 mois opesa nga mbongo nanga te lelo opesa nga mbongo nanga 12,000 rand c'est beaucoup d'argent. Ana mboko. Mbongo ebele. Bandeko. Yepe na biso kazaki na kwiti soki nini alandi moi alandaki na musala. Babandi discussion pourquoi pesa nga mbongo nanga bandi ko swala na ebite eloko ni kotela ki mwana mwasi wana azui mulangi azui libanga abandi ko tetula mwana mwasi wana ya ko senge mbongo na ye atetoli na mutu mwana mwasi ko kite évanu akoki te akwei elongi nyonso makila a perdre de connaissance. Mwana mobali wana monike awa surtout na mboka mibeko awa prison 15 ans ake zwa acide o ba sokola nango ba swimming pool ba nini o ba piscine eza acide o ba sokola nango ba piscine et tout azui acide wana pose aki na place musala azui acide wana ameli a perdre de connaissance. Les temps police ya boena fia na kuto azolo bate a perdre de connaissance yepe kuna na biloko amelaki a perdre de connaissance bimboka oyo soki événement sali il faut la police aye ambulance ye ti le temps ba ya ba kende wana boena quand même ba résister ki moi muke ba memi mwana mwasi wana ba memi pena ye garçon wana pokaka moi mwasi na ko sengi nyongo ya ye kanda wana je sais pas qu'est-ce qui s'est passé to ebité ba memi bango bakina ba en hôpital mais ye asaki na salle d'urgence hein c'est parce que une semaine dans salle d'urgence tellement acide bobika acide tellement melaki et baby ça d'ailleurs michomba ça qui opération quand même babaki aza vraiment à 50% ko vivre biso to ando prier car malheureusement lobby ba ebisanga ke akufaki mwana mwasi na babetaki quand même à survivre à PC traitement et tout mais ça kana ba choc et tout mais yé akufa ki lobby parce que banga ki que nena sali boy ata ndenge nini na ozalanga na prison en plus ekozanga ba année belé na mboko yo mwana mwasi obeti ka mwana mwasi apamba bo wada na prison siko beti mwana mwasi o tangisi ye makila en plus yé moko alukaki ami boma komi boma déjà ça somme au côté de la prison tentative ya komi boma do atali déjà que non vi nange baby na ba nyongo azalaki nango atali non c'est mieux na mettre fin na vie nanga nde akufaki lobby na fandi natali na binyonso oyo okomona semence ka moko nde meme na liwa obimeka na mwana mwasi moko atikelo ka semence
baby CV na yo. Okomi mutaba nyongo, ozaki na mwasi na bonyokami, na bana bofanda te, abengani mwasi, o mwasi a salite. Bino mibali bozala bongo. Soko bongi na vie, mwasi oya yo andako akomi salite, akomi longi mabe, oya libanda nda akomi bien. Siko yebisanga, nani akosa sa mabele. Mwasi wana kotikala, des années plus tard obala, yo sko mettre fin na vie na yo. Pona nini, mutu mo watikela ki virus. Yango ba tonton, ba papa. Oana mwasi na yo s'il vous plaît. Bo garda ape ba nini na bino wana, o etinda bino bosa mobulu. Soko lingo bima, zwaka ngo suspendre ngo ata na nini, tia ata na garde-robe. Eloko etinda ko sa mobulu wana. Po so oza ngo otiki ona ndako. Peut-être oza na posa ko déconner te. Motika ngo ata boye ko longwa te mais tik na esprit otiki yango. Po okoya ko bima na mutu moko boye a baby CV na yo e ko mona na lelo te peut-être 5 ans plus tard. Oyebite te ezaka na mwasi moko boye, wana mwasi no batela ye. Mwasi muso abima na musicien moko boye ayibe étoile na ya tikela e semence. Oyo ko bima ne boye, ça ne se voit pas hein. Bo sali ba sentiment bo doumi bo ke ba boîte bo sali everything. Mais yeba ki otika nango quelques années plus tard il s'est déclenché. Faites très attention. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. J'espère que vous l'avez émission Tina Souka. Intervention, il y a Denis Lessi. Merci beaucoup en tout cas. Beau s'abonner, beau partager, beau aimer. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.